nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino tokofungola basango na pasi mpe mawa na mayemanso bali koleka bongo na république démocratique du Congo po ete bayi kongo mai na yebi te basala biso bongo na matière nini pamba te tolingi ntembe makasi ata kolikambo oyo enemi na yo to moto oyo sepelaka na ye te aye koyebi biso bosolo kasi ozali komona kaka mabe lelo bandeko na ngai nini tokoki koloba na bino banso ba oyo boboyaka maloba oyo toyaka komoyebisa bino na bino banso oyo bozali koboya biso toloba na bino bosolo pamba te toyali bongo kobobundela bobele ekola biso Congo moto moko akoki kosepela te makila ya bandeko ezali kotanga moto moko te akoki kosepela ete basala biso mabe te ndeko na ngai yango na utaki komoyebisa na bino yo moto olobaki na ngai libulu oyo ozotumula yo moko kokota ndeko na ngai kasi sikoyo nani azokota libulu yango ngai na yo okoti te pamba te yo ali moto nyama okoyoka penza te maye oyo biso toali koloba me yo ozali bobele komolobela na lolengela yo ata kola kelasi oyalaki mpe ya mayele te pamba te molakisi ya koloba makambo mosusu yo mpe okomanyola yango na lolenge mosusu ndeko na ngai esengo nini tokozala nango ya koyina oyo ya biso ndeko to mpe makila ya biso ya mwana mboka ndeko Félix Antoine Tshilombo tokoboya ye mpona nini pamba te tokoyoka liloba ya nzambe kasi nzambe tata nde alakisa wuto libango ya maponami na lobala bino nakokumisa nzambe ya koloba ete nzambe ezwa na lokumu pamba te bayi molongo baponaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi kasi yo moni ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi te ebongi bongo ozwa mwana mboka Félix Antoine Tshilombo nzambe lobela biso na circonstance nyonso topambola opo biso toyebi nzambe mpe totangaka malako maye nde nzambe alobi te mwana mboka oseyo koyi kosongisela nge etumbelo te tala biyebi ezali komonana namona vision likolo ya mbeto la ngai na tie biblia na ngai na kotondo nzambe po ete abi na circonstance nyonso topambola ye ntango nalobi nde malobala nde namoni moto ya mwindo ekeko ya mwindo moto nango elati perike ya mwindo manete ya mwindo alobi nga na poni Félix te tala Félix yo tous les trois parties na moyindo Félix ali Yudas nde na sasi mwe nakei koyebisa sango mokonzi personnama wazalaki mpe mote ya liloba na ngai okola pasteur mpe nakomi kokende kosensibilize koyebisa bandeko te mwana mboka Martin Fayulu Madidi azali moponami ya nzambe na banzila zonga nsima na ntango tokokende makambo mwana mboka Martin Fayulu Madidi kozonga na ye mpo aya na Kinshasa bato bayiki bayebi likambo oyo na limete na 7e rue tokokoma tokourbe kote ya Rao Bank nga namona 3e personne liboso na nga entre nga na Kabuya toaki bona moto na muta moto na sima ya Kabuya moto akiteli nga naoki lokola ninatuni yo nani alobi nga mvuluzi bakotela nga na nzoto nga naki mbangiste te nayebi makambo bamvuluzi te nayebi utilité na ye te nalobi mvuluzi te ya bilobela mpo bato babelaka mvuluzi ya bilobela oyo bayebi ye te bamona ye te me ngai na vivra misala na ye mpe areincarna na kati na nzoto na ngai nayebisi Kabuya automatiquement nalobi Kabuya soki ozosala eloko tala nga na miso Kabuya aza vivra akufi te bandeko bapandisango bayike baoyo tokendele bao na aéroport bamona mpe bikamwiseli nalobi yambo osala likambo tala nga na miso mpo ete toli na mvuluzi na banzi ta mosu ekamusa Kabuya me lokola ayokaka mpe ntango mosusu maye oyo nayebisaka ye soki Kabuya soki mvuluzi te me Kabuya alingaka akufala mokolo wana pa uta kokwena mutuka na aéroport antini te kokita bayeba patisa mosusu babine mere aza mvuluzi azolobala biso awa toyoka tokenda tomona oyo esalama bato elubela na koya mpona kozela mwana mboka Martin Fayulu Madidi ekamwisa na mwana mboka Martin Fayulu Madidi na mokolo wana lisanga ya bamama ya kala ya 2e république batémoignage yali ebele kasi tokoki koloba yango te po ete Kongo mani alingi bobele moto akele kotutuka alingi bobele moto ya kokosa ye nde asepelaka so azoloba bosolo aloba bosolo te chaîne oyo ebandaka océan du Congo nzambe alobi te yali chaîne ya libération ozali océan kolongola mbindo mpe kolibere peuple Congo bomoni tobakisa chaîne ya libération chaîne oyo etambolaka na révélation ata kotwali bato na mai na makila tokopengwa mpona bamakambo mosusu me ntango tokomona makambo oyo nayebisaka bato ke nous avons un Dieu vivant tobanga nzala te mpo nzambe wala kotambwisa biso peu importe dimension alobi il y a un temps pour chaque chose
et quelqu'un kolekela biso lelo ya bozangi ya ba humiliation tondi mayango pamba ta lobela biso la Bible il y a un temps pour chaque chose oko perdre oko lela oko seka poko bomba poko zwa alors et quelqu'un pas ce que komeli oko boya nzambe te nako yebisa la bilo tango nyonso na lobi bato ba kokoto tala opération ezali boye tokoyi koyebisa bilo teke tala makambo tozwi yango na nzela ya boye bato bayiki bayeka kokamwa kesima mikolo mibale misatu makambo yango esalami ngoma na oti koyebisa bilo nini nalobi bientôt kabuya tiela biso video biso mpe omonata bazoévacue biso bazoévacue biso donc c'est terrible donc premier groupe sekendaki deuxième groupe sekendaki sikoyo troisième groupe biso banational toyebi nanu te soki bakozwa biso r nini donc ces ana nous confuse tozoyeba te soki bakobanda na biso r nini donc équipe pour la télé États-Unis d'Amérique makambo yango yango oh papa ngbanda bobele yo muto ndimaka bosolo océan kasi likambo te kimia na molimo mwayo malobolobaka ekokokisamaka mpe kolata nsoto po ete toyei na ntina ya komokosa kongo te toyei na ntina te bato basepela biso te toyei na ntina ke bato bayoka sensibilisation mobilisation conscientisation mpe veille patriotique bayoka mpe balongola bolema papa Denis mana nangana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique la mboka équipe pour la terre prompt rétablissement la équipe pour la terre kila mena koyoka ote mikolo mike na ebite soki nini to ba fefelango po kontele pe biso banso mais makambo na kolobo yebi yango te bokulaka ikala na ebisa bino te na lobi na biloke mwana mboka fekisa to etulomba kosa eloko te et alite pour la montée ya mabeka se wuti nde pa tata seli komo talisa ete bitene nyonso misato ya libebele melio pe ali Yudas na nzela na ye tokomoni oko totika ye te asala mwana mboka Martin Fayulu Madidi aponami epai ya nzambe nzambe atangisanga 4 wana bamama Pierre tosala bango badebala azoyebisa bango mais po bango balingi nde balakisa mutu malako te ntango mwana mboka Martin Fayulu Madidi akeye asali boye nzambe alobelanga ti perdant par ta propre faute l'héritage que je t'ai donné nakenda koyebisala ye banikoma yengele bakufi te batatiana osango oyo nazopesa mbote bisika bali pe asonami papa mwalimu abilango se ozaka nde boye mama kitanga alobina kokita mpona kosala mosala ya molimo ya mbala ya babale tozalaki mwa bayike mpo mwa nyungu bakoselaka king bukele makambo tolobi king yaka tokende oswana mwana mboka président eli bato balingi te tosala mosala ya solo mpo bayebi ete mwana mboka président eli akotambola mpa akobunda etumba mpa akozwa bokonzi baye pamba te ali na bato oyo baakotambola mpe na lolenge ya nzoto mpe na molimo bato balingi kongo ekufa po ete balobi to déstabiliser mpe mwana mboka Martin Fayulu Madidi nzinga na ye totindele baloki baoyo bakoya kolinga kongo te pene na ye po ete basangisa mayele mpe makanisi batambola lolenge elongo bani balobi bato oyo bakoya mpo badéstabiliser tala mafingo bakofinga ye tala lolenge bakoloba ye makambo oyo alobaki kabu ya tiela biso video sikoyo na aéroport ya Goma tosila kaka hapa siko tosala nini susu ai siko totikali siko posha siko po tosila na kaka oyo akufa akoti mabele hapo je po moi ngoja tuplanifie kwanza kazi mon colonel umambele le blanc Roméo on fait ceci. Attention. Je vais mettre cette véhicule ici, là, prêt à partir là-bas. Ok, ça va. Bon, il faut amener de l'autre côté, là-bas. Les coins là. Oui. Et me connaît. Ici, c'est l'aéroport de Goma. Tuko hapa, tuko natunga adui. Hivi tunangoya hapa na vifaa. Adui comme 5 km, à 2 ou 3 km. Tunamungoja hapa. Unaona njaa inakauka mafani. Si tuko hapa Kasaraba. Tutakufa juu ya nchi yetu. Tutakufa juu ya nchi yetu. Sisi tutakufa juu ya nchi.
tutaingia kwenye tutakufa juu ya nchi. Hata tuwakie wawili tutakuwa sawa sawa. Tutamadu. Okay. Sawa, tuko hapa na ba Romeo, tunachapa kazi. Tunachapa kazi. Afande nini wenu afande apili time. Masho. Papa, wonde abeti masasi. Baso wana bade wa abeti masasi bazalendo wana. Siko kuna ndenge ni bobo kuna position ça compliqué. Position compliqué de me kiko chamir on a de tenir mais wapi. Wapi eliko kutazoea zobeta na kwa kani hapo mkote mji. Ya mazoea. Bakuta zokuva na mazoea. Azokuva na mazoea kaka. To je la kaka hapa siko to sana nini sisi. Ai siko to tuka position siko poto sila na kaka. Wewe akufa akoti mabele. Hapo je pa moi je suis parce que hélicoptère zo beta libanda siko to sana nini. Bakena likolo wana position likolo ana na gomero wana. Kuna bacha wanaenda bia. Basoda gani? Wale basoda betu walikuwa hapa kama wanatoka na Dakota wapi sio. Okay. Ndio mimi naita Colonel Nema anasema bakuya bia. Sasa tuko nenda tunafika Katoi, komanda wao anakuya. Bata basoda bo nyos bakimi kuna likolo babi mawane bakota na balabala bo ete bo captain basoda bo nyos bakimi na ngambo kuna bakita bakende kuna tutwa soko bafani fandi bo ndenge bafani bo ndenge kokanga maboza bien te kokanga maboza bien te kokanga maboza bien te faut déployer monsieur Boka isa biso, bo déployer. Siko boki mikuna likolo, siko boya wa biso neta bantibale na bino. Oh. Tuko hapa mafande tuka saraba. Tunachapa kilo shu. Tunachapa kilo shu. Bozo la position. Position. Arme wale nini kugari wane price bachonde ya bien kugari wane moko ne le côté là-bas ça va le côté là ça va okay. L'entrée là ça va okay. C'est bon wana bomona ki lolenge nini bato bako yebisa la biloke boyemoni ba poso mendele ba imoniki ba ko kende avant makambo esalama bandeko na biso base bakoma ki pe kokima to yepe to beti nkimo to bito ke bagome kokwe bobomi ya gouverneur mokambi ya mapinga Shiri Mwani mobebisi ya maka eline lenge ya soldat akolela ba mama missionnaire na plus ronde amboka nita babe fokolo moto pe bakoko alomomba Gyo mngangulao Kongo eza ya biso mama Jawa salamu alaykum ba mizima na ngai bebe nonyo so bona South Africa la mboka ya Gilo Mpinga na nailo Mpinga gime ava kitoko pe papa la mama ba programme Angola no bondia botarde bono eta ya monsieur ko komela bino maman d'Angola la mokitene Florence ya matondomi ba soldat la biso esprit ze so en place te ba robite toko bomana te ba komi koloba makambo ya lolengi pamba te bali na soutien te bomata ngomba te bomata ngomba kula te kula bino soboke kuna buso lobi est-ce que biso le batule toza ba poto la bino biso le tozali bongo bato to la tele bilo bani lolengi te soki ba yeka to kosila la baloba ya lolengi pamba te bato base bakoti nani akokotisa bato wana na ebite to ke male mele pe to kosilisa pasi la biso ezali po boyoka bo s'abonner bo partager mes missions maman Célestine la France papa Michael mon mère de Brune en Autriche prompt rétablissement là yo mais bo sala musala ya débat pour la chaîne bazo ina chaîne pour vérité la loba qui sima mikolomi ba le bongo lelo bino bokasto kosaka lelo mona mboka bemba gomba lobini malobo ngala lobaka to tele matozo senga na Félix pesa biso passage parce que yo za mona mboka
ozo dénoncer biloko oui ozui pe misolo ebele kasi mwana mboka pourquoi oza ko intercaler bato ba osala musala talenga kangi biso papa osea pona ka koloba vérité tala ndenge ba mama tabala ba ko mona antena ndeko la musala mususu ba ko lukaka biso ba ko bunisa biso bituma likola vérité lelo tozo sukawa vous croyez que soki ba M23 ba yela Kinshasa ba koti ba ko épargner yo ba ko bikisa ba congolais résistance ba congolais ko zala ba congolais ba okufa mais c'est le moment na bane koloba ayo kande ko le Martin Fayulu Madidi abenga ye Martin Fayulu Madidi alobaki tolobi bandakala réforme aboy nakoyoka bilote tokele pe la transition nakoyoka te to solo la paix to sala dialogue nakoyoka ba proposer biloko nyonso pamba te mona mboka Martin Fayulu Madidi ya solo ta ko kokisete ni nazo mete mais lokola ye au peuple alingi lokola yende o yazo faire peur na banguna ya côté de mapa ko pesa peuple manzela balekana mais pourquoi mona mboka o kanganzela si kato comme une obligation ya congolais ni on se fasse mandoki to comme une obligation parce que ba côté déjà parce que tant babande ko ya to ko lo bato prévenir bilo boko boya si kandege to zala faut congolais toi la tamandoki ce qu'on a la ko pesa congolais mandoki tout ça ko ya malemba Ministère des Affaires étrangères et coopération internationale et francophonie. Ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie. Numéro 130.01 bar CP bar VMN bar 2MM bar 0132 tiré 2025. Le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo présente ses compliments à l'ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa. Le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo présente ses compliments à l'ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa et tient à l'informer du rappel de diplomates de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Kigali. Avec effet immédiat, par conséquent, le ministère des Affaires étrangères, coopération, le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie demande aux autorités rwandaises compétentes de tirer toutes les conséquences de cette décision, en cessant dans un délai de 48 heures. Attends que je répète bien. Par conséquent, le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie demande aux autorités rwandaises compétentes de tirer toutes les conséquences de cette décision en cessant dans un délai de 48 heures toutes les activités diplomatiques et consulaires de l'ambassade de la République
du Rwanda à Kinshasa. La République démocratique du Congo s'engage à respecter toutes les procédures diplomatiques et à assurer une transition ordonnée de cette décision. Le ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo remercie l'ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa de son obligeance. L'ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa, Gombe. Kinshasa, République démocratique du Congo. Donc presque yango wana na banzete mongoloto ya mokanda yango kabuya akoyeba la kotiela biso pamba te ezali bobele ya 2025 boko mona ete ministère ya ambassade ministère ya affaires étrangères coopération internationale et francophonie bomoni lolenge kani bakomi mokanda lolenge kani balobi na ba Rwandais pe lolenge kani bazali kosenga na République démocratique du Congo bandima bongo décision wana pe ya kosala transition. Donc assurer une transition ordonnée de cette décision. Donc bango bakotoso pambate bayebisi na Rwanda ke bapesi délai à 48 heures hein? Bazo complimenter ye toyebite ba complimenter ye po asali nini pe bazali bongo koyebisa ye atika ba activité nyonso na banzi ete bolandi yango da 48 heures. Cela veut dire il y a un danger. Cela veut dire message est clair na makambo ezali bongo omo salama kabuya kocha mongoloto wana po ete bato batanga message ezali clair il y a 2025. Bozali komona lolenge ni Congo bazangisi yango botosi. Bozali komona lolenge ni Congo bazali bongo komosaka nango. Bozali komona ke tango biso moko tolobi ete to sangana liboke papa Denis mama Bonheur. To sangana liboke pona komo solo la likambo o ya mboka. Pe mwana mboka Martin Fayulu Madidi a supplié mwana mboka Félix Antoine Tshilombo plusieurs fois. Ya kolobale que tu es mon frère. To négocier po oyezo ya liboso za malamu te. Ngai Martin Fayulu Madidi bazali ko benga ngai soki pe lazaki na petia koteka mboka mena teki pe ekolo wa ngai. Me uto bakendaki na makambo ya yambo avant que mwana mboka Félix Antoine Tshilombo aya kolatisa biso lingudu oyo. Boyebi ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi a été sollicité. Ezale pa ya mindele na koyebisa bango ete pesa biso mboka tozala besoin ya 300 km ya este yo kozala mokonzi po peuple voter yo alobi vomie kutu na kufa mobola mena ko oteka peuple la ngai te parce que loko bazali ko wela e bandi uto Mobutu soki babomaki Mobutu sesese ko kukungbandu wazabanga secret lelo boyeba yango ezali teke po Mobutu a diriger ki mabe ezali po ete peuple zaïrois azalaki lâche à l'époque là ya ko livrer Mobutu ndenge basali na Kadhafi ndenge basali na mikili ebele ya Gbagbo soki banani wana mususu ya kokosela bakonzi ya bango makambo misala ba occidentaux basalaka yango wana babomi na biso ezali Rwanda Uganda pe ba occidentaux comment biso tokokelo négocier na ba occidentaux batu oyo bazali kokomela biso mongoloto ya lolenge oyo batu oyo bazali na souci ya kosala biso mabe JKM le number 1 océan de la presse congolaise akamba biso ya biso kasi tokoyo ko bomana te tango komi likambo ya mboka senge toza obeli sanga papa Mikaele
totelema biso banso ba ikongomani ya solo babundeli ya motema ba diaspora partout bozali ba oboko bundela mboka ya solo ya lolombo te ya koteke te ya kanyaka te ya komisalaka makambo malongo bani te po ete bacha bino mwaliso kasi sala peza makambo mwa solo bayina yo kasi tika na bonsomi bwayo lelo oyo esengeli kongoleni oso asima mandoki akozwa wapi akozwa mandoki wapi po ete esengeli bokabola mandoki na ikongomani nyonso atele bozage mpona kobundela ekolo waye ezali zu ntango te mwana mboka Félix Tshisekedi ya bato basepelaka boye kabuya tana video. Yali sous sekekete ya kosala nteke yali ekeke rassemblé kotombango na ba ministre bayo solola makambo ebebi Congo elingi kende les Congolais ne veulent pas que leur patrimoine eke na maboko ya banguna ba Congolais balingi te basisa bango lo silo pamba te ba oba koya bali ba camarade ya ba Congolais te bali banguna ya ba Congolais bali kokota po ba exterminer race Congo Michel lingi s'accomplit mona mboka Félix Antoine Tshilombo zo mona tozo mona te nini ozali kolukela biso papa. Si tu n'as pas de moyens, appelle ton frère Martin Fayulu Madidi. Il doit nous appeler la population et il doit parler. Ce n'est plus le temps qu'on voulait ma face. Nous sommes déjà entourés. Le Congo est parti. Maintenant, tout Congolais face à la bien armée. Donnons aux Congolais les armes. Félix, est-ce que tu es prêt de donner les armes aux Congolais à moindre carmouche? Et aujourd'hui, on a tué combien de carmouches? Qu'est-ce qui ne va pas aux Congolais? Qu'est-ce qui ne va pas aux dirigeants congolais? Vous voulez quoi à la nation congolaise? Et vous l'Occident? Les Occidentaux, les méchants hommes. Bon, ça c'est sûr que beaucoup exterminés, mais nous avons un Dieu véritable. On va implorer la grâce de la divinité pour vous exterminer, race de vipères. Ne pensez même pas que beaucoup soit Congo, que beaucoup soit Biloko Dango, que beaucoup soit Congolais, que beaucoup soit Bino. Là, ne pensez même pas. Dieu existe. Dieu existe, le créateur de ciel et la terre. Le maître des temps et des circonstances, Boya Bokufa. Boya Bokufa. Donc on s'est préparé en conséquence. Kakayo Félix Opesabiso. Tout ça n'a pas ça pour ça là on m'a bêté ndeko. Tout ça peut la pour ça pas ça là on m'a bêté. Likabola etali kayo lanzambe. Personne n'a le pouvoir, il y a côté souffle, pas y mais tu diriges mal, mon frère, mon papa. Congolais, Félix Antoine Tshilombo, tu diriges mal le pays. Et voilà la conséquence. Voilà maintenant, papa. Entourage à Félix, vous allez payer ma malamu. Bossi bolei, bossi botongi, ba nouveau riche. Botike la nanu mwana mboka. Bo pese eta espace. Abenga ba vrai Congolais, ba nationaliste, ba tele ma ba bundela mboka. Il y a aussi des vrais, mais baza fatigués. Parce que bazo mona ndenge tokolo bate, bazo mona ndenge tokoko tate. Parce que quand on parle comme ça, nous sommes des ennemis, hein. Ya banguna e Congo. Tande ba ofinganga. Tande bazo ibisango kokufa. Mais maintenant, bomonite, tout le monde est paniqué depuis hier, hein. Ba miso pe babane ko kimisa bana bango hein. Mais biso to la bambongo ko kimisa bana biso te hein. Biso to zende to zo zage to kufala bana biso. Pourquoi bozo boya ko pesa Martin Fayulu Madidi ata tant ya muke? Maman d'Angola la mokete no Florence Matondo. Tala mboka la biso ndenge to komi. Parce que bozo linga koyoka Martin Fayulu Madidi te. Parce que bozo inaye. Mais il est votre frère congolais. Malgré bozo traité étranger, mais un frère congolais. À cause de la paix étrangère, Balingimboka. À cause de l'étranger, Balingimboka. Voilà vous les Congolais, comment vous tuez Mboka la Bilolelo. Voilà vous les Congolais. Le méchant Congolais. Talandenge boutique espace.
Est-ce que l'armée la biso est faible? L'armée la biso est makasi? Tala mono amuke ya soldat. Le jeune soldat zokufa na front, alobinga na okufa na front. Mais néanmoins nazo senga la bilo gouvernement bo sakana mbongo na ngate bo pesa ba famille nanga. Est-ce que bozo yoka ba malédiction bana wa botindeki na ba front? Bana wana bazokufa, bana wana bazotika ba testament, Petu atiki testament, mwana atiki testament, un vaillant héros, akendeki pa bundela mboka au Congo. Congo, Félix. Pona nini, bino watu bozo ntimela Félix, bomoni suka la biso la mboka, bomoni comment bo trahir mboka, nzamba ko s'en charger na bino. Mwana atiki testament, avec beaucoup d'artimes. Alors, mais bon, sacré na mbongo la ngaite. Bon, pese mo na ba parents na ngai. On est en malédiction, hein. Bino ba kambia. Mwana na zolo ba la souffle suka. Bon, futa ka bango te. Bon, pese ka bango biloko te. Ba soda ba sa ko abandonner. Soldat ta ko bi ko belela nzambe. Soldat c'est qu'à côté la peur. Il est troublé. Alors Binzambe, babombo est comme la bisoté. Dieu aide-nous. Dieu de la République démocratique du Congo. Qui babombo est comme la bisoté. Soldat les lagaté. Soldat prière n'est pas comme soldat prière naye. Et ça teni naye oyalata. Alapandai. Les soumou ils n'ont pas soldat. Soka bobi munguna. Ce n'est pas un péché pour lui. Mais soldat le non. Na komi na suka ba soldat la biso baza paniquer ba matala ngomba te bon kita population miso bazo kufaka la somme en émotion parce que bato bazo bikisa te. Tout Congolais prépare-toi, tout Congolais prépare-toi. L'air est tellement grave que grave lui-même. Tout élément tozonga les soucis maté. Tout coup la champ de bataille. C'est l'air il y a qu'on se conscientiser. Ce n'est plus le temps. Il y a qu'on les soucis. Tout se mobiliser comme un seul homme. Nyonso za lango ba musée Laurent Désiré Kabila bobi malango. Nos petits, nos papas, nos enfants coulounaires, ce n'est plus le temps. Il y a machette la bilobo katara bandeko la bilobo boto la bomba téléphone. C'est le temps esprit na bilo na ba machette na bino wana. Bo tourner vers les rebelles. Ba doui o bazoya na mboka la biso pona ko assassiner biso pona ko boto la biso minéré. Pona ko komisa o kuluna o ezo kata bandeko na yo. Ezali parce que ba lingi to vivre malam. Oza na mboko oza riche. Yo moko ndengo za no za na ba potentialité belé parce que tu es riche. Pour botama congolais. Être congolais insulté, être congolais c'est un homme riche. Ceux qui baso boma biso boy, ceux qui baso bundisa biso boy, ceux qui baso comploter contre biso parce que ba yebi richesse autozana. Mais yo moko tam so yebi ba valeur na yote. Yango le faut que makulu no kata ndeko no boto le téléphone. Non. C'est ko salela makambo salela kabiso. Oyo beta kabiso, kanela kabiso na badui oyo bakoti yo na mboka. Ba occidentaux baso boma biso bozo ki le kosenga pouvoir et pas occidentaux. Regardez tourner Kabila Sali. Qu'est-ce que Kabila promet? Je n'ai pas dit que c'est Kabila qui le fait, mais tourner à Kabila. Et pesi aspect moussous, on a bandé koyeb salabino. Et pesi aspect moussous, on a précipitation moussous. Mais Félix a yeba ki makambo. Félix a yeba ki Uganda, na Rwanda. Félix a dénoncé ki bango. Mais comment Félix a zo kene suko koma baninga là-bas? Un secret professionnel que je dois dévoiler. Parce que tu es sur la terre comme bombarder. Peut-être la micro-misali koya. Na ebande ni ba nanga bakotikala. Ota musu ya ngonde kozala fin na ngai. Parce qu'il faut na panza kaka. Parce qu'il faut na lobakaka. Ma vente il faut la tano bomo ya Bangkok ya bana bala bande ko ngai. Didia kufia tiki bana. Na tala ba on a préparé bango. Na préparé kabuya. Parce que ta musu na sima malobane kozaliwa na ngai. Mais il faut to loba. Pambate mission to loba ka batu bayoka ka malamu te cette fois-ci tant to loba yango ba ko comprendre. Qu'il y a un SIA. Oya bakoti saka par force. Et pas un Félix, que Dieu vous bénisse ça avant de la saison. Que vive la République démocratique du Congo, c'est notre pays. Nzambe à Bangkok.
Nzambe ya ba 57 patriarches au bakufa pona lite ya Congo. Lelo biso tozo subir parce que tolingi te ekolo biso ekembi. Lelo ba Congolais bakufi plus de 57 millions. Tamuso 57 millions za moke. Nombre ya ba mort na biso statistique la moye banité. Mais lelo balingi ba boto la biso mboka na makasi mboka ba pesa biso. Nzambe na yebi ko renverser banguna. Oko renverser banguna parce que soko tinda ki biso na sena moyo oyo. Olinga ki biso to ya ko défendre mboka oyo ezala na makanisi pe bayele na ngai te. Ozongi sanga na mboka la ngai. Poto ganga katolo bakaboye. Eza en 20. Nazala Samson ya mboka la nga na kufala ba Philistin. Nazala Samson ya mboka la nga na kufala ba Philistin, peu importe souffrance, peu importe kobunga nzambe la nga. Nazo simba lokola bouclier oyo ko aider ba Congolais. Nazo simba yo lokola bouclier parce que na yebi nzambe. Yo za nzambe ekekepe atang. Nazala Samson na kufala ba Philistin. La patrouille, la mort nous vaincra. La peur doit quitter nos esprits. Tokolobela mboka na biso tokobundela mboka na biso tokosensibiliser. Tout Congolais a le droit ya kozala na ba instrument na ndako na ye. Tout Congolais a le droit ya kozala na minduki. Tout Congolais a le droit kozala na zage. Tout Congolais a le droit ya kotelema pa bundela mboka na ye. Bye. Biso basoda gouvernement tokeleli esika kokima mayele esili biso E23 kotiti na Goma. Toza bana bato malgré tout makambo osali osepeli mais toza na bafamille bamama baa na posa na biso mais tout se fait ici bas nzambe aofuta bino na oyo bosali ya mokili yango mais tondima kokufa mpona ekolo lokola mpe tokufi mpona ekolo yango esa eloko te. Je pense que nde bomoni biso boye toza déjà bavictime toza deya bibende E23 déjà alingi biso bon merci joi eza te tokosala nini mais okonza mboka makambo ozomona yango te pas de choix tokosala nini. Napesi mbote na bamama mama na ngai na Kinshasa papa baleki na ngai bomona ngai komona ya suka parce que okomona ngai lisusu te bomona ngai komona ya suka kuma yango.